bien à EHP Media. EHP Media, il y a Papa Edo Amani. EHP Media, il y a Maman GH. Lelo, tozalina par rapport il y a événement, il y a lelo, tozalina sujet. Pour nini mokili ezo lelisa moi si toza lelo na passer Blanchard au meni fois bon mais ça na kolanda ou ya bomba kati ou ya vérité par rapport ya pour na bana nzambe. Passer Blanchard, bonjour. Oui, bonjour. Merci. Balandi na biso nyonso mbote mingi na kombo na Yesu Kristo de Nazareth. Nzamba pambola bino nyonso bozolanda biso na tango oyo. Napesi merci mingi na cameraman na biso po, pardon, journaliste na biso po, c'est cameraman na biso monto siki pour moi bien c'est ça na kata plateau ya osana te. Donc vraiment to sepeli mingi na bino nyonso bozolanda biso ya liboso nanu eloko tokobandeza nzamba pambola bino ata oza na meka te nazosenga otia kokata te landa ntina suka makambo ya kitoko eza nzamba pambola. Merci beaucoup babi kokata te landa ntina suka makambo ya kitoko eza awa lelo. Papa balobi mokili pona nini mwasi mokili ezolelisa mwasi eza nini? Merci. Pona nini mokili ezolelisa mwasi. Merci. Pona nini mokili ezolelisa mwasi. En réalité mwasi azolela. Ce qui est vrai, mokili ya lelo mwasi azolela mingi. Netamboli mabe to comment? Te mwasi nyonso te azolela ki azotambola mabe. Mwasi azolela par rapport à la déception. Mwasi aza tellement dessus na ndenge bazotete mwasi lelo na monde. Ya omoni mwasi azolela. Donc, kolela liboso ya mwasi eza que lelo omoni balobi que égalité tout ça. Mais en fait nayebi te mais kolela mwasi tout d'abord eza nanu que esika batiaki eza place na ye te. Bazwi mwasi bakei kotia ye après ligorodo. Ligorodo c'est-à-dire bazo considérer ligorodo koleka mwasi. Balobi que moi c'est la 7e bête après le crapaud. Donc, pourquoi balobi après le crapaud c'est que les gorodo aza liboso sima mwasi. Ndango moni pe moi c'est bisike belé moi ça a respecté te bisike belé moi c'est azo mérité ba droit na été bisike belé moi c'est ça négligé. Si que belé moi c'est azobima lokola eloko, tu vois tout ça. C'est parce que mokile tie moi si na rien batute mais tie moi si na rien banyama pe kutu après ligorodo. Pour moi si azonga lelo na place na ye ekosenga ndenge nini tant que yo mosala nzambe. Merci bonga na ngai na lobelongo moko est-ce que yebi que lelo yo ne oza boko ko bimano ta na mibali 5 et pas de basi ata 5 ata 3 ata 2 hein bato ba koyo ko ngoza pena grave te mais moi si ameka ka ke loko ndemo mais or kasi biso yo so abatu biso yo to abatu pona nini 2 points 2 mesures pas sûr moi ça ko yoka eza même pas si on mobile pas ko yoka que moi si na yabimaki
mais lelo otala basi ayoka na ye ke mobali na abimaki aloba te so alobi problème mosusu ti na famille mpe ya mobali mosusu bazokondane epo nini etika ndeko na biso ata azwi bango 10 etali yo te bon est ce que ye mpe bokopermettre ye kasi soki ndeko na bino azwa ata 10 kabopermettre ye azwa ata 3 soki bino bokosupporta ngo donc voilà un peu mais donc yango tobi mwasi azolela yango tolingi tokota na mozindo toexplike. Merci balobi kozape te tokota na mozindo makambo ebandi papa par rapport toyoka mpe na ntango ya kala balobi mobali azalaki permis ya kozala na basi ebele mais mwasi akozala na mibali ebele te. Merci olobi ntango ya kala ntango ya kala yango toyebi te bike bandeki kosala meske nzambe abandeki koencourage yango kubema mosusu nzambe abandeki koboya mais mutu lokola eza mposa na ye azosala kaka soki nzambe abandeki kolinga yango mpo na nini nzambe akende kokondane David na acte apozaki ndenge azwaki mwasi ya mosali na ye kutu abomisi mosali yango so ezalaki bien mpo na nini nzambe akondane David et mpo nini David asibi baconséquence oyo asibisa wana tu vois c'est ça le grand problème donc en bref seki ata nzambe asepela nango te kolobaka ebanda kala bon banda kala bato bandosaka me nzambe andosepela nde nango te ozomona et en plus de ça nayebi te makambo ya kala esoki okolingi osala yango lelo napesa exemple kala tozalaki na makambo ya ba stencile badactylo ozokomprendre mais lelo moto azosepela mingi mokanda na ye abeti yango na nini na machine voilà ordinateur et tout c'est ça mpo nini eza nde mokili ezotambola lelo bon kasi bazonga na oyo ya kala tu olinga te donc ndenge wana soki wana ezala ya kala mais lelo tome kotala makambo na ndenge mosusu totala makambo na ndenge mosusu soki mwasi ya kala ya lelo epada mwasi ya kala lela pourquoi pas mwasi ya lelo asepela na ye mais ti lelo mwasi azokonde kolela mpo na nini nde yango ntina nini nalobela mpo na nini kolela ya mwasi kobomba mingi mpenza mabe papa okoki kopanta nteke na bandeko ya poto mpe omona ebele ata na poto baza kolela bazomona azosouffrir na makambo ebele bakota mosala na malibala na ye aza alesi te soki okoki koede bango oyo bazolanda biso okoki kopantela bango mpe nteke mpo bayeba ndenge nini bakoki kotambola ndenge nini bakoki kozala mpo base retrouve na mokili tanke aza mwasi. Merci beaucoup mpona bandeko baza na bamboka mosusu on lobi poto tant lobi poto en général partout dans le monde mingi libanda ya mboka mingi tobenga poto à part ni tout ça Afrique mais tokoki koloba boye bandeko mosusu c'est vrai mabala na bango eza na baproblème très sérieux na niveau ya poto tout mabala na bango eza na baproblème très sérieux na niveau ya poto. Bon, en fait, je ne sais pas, peut-être les réalité kuna mutu ezopousse bango na biloko wana me nga na kosenga na bango kaka bazonga na vraie raison biso toza baafricain toza bapeuple bantu donc toza na mo baculture na biso toza na bandenge na biso moko boye tozalaka balinga te koadapte oyo bake komona oyo ekozala ya malamu te koobebisa bavenir na bango pour kokabwana eza bien mais bato bakosibi eza bana bino bokabwana na bino on s'en fout mais bana bazosibir donc omoni yango nga na ngai kosenga na bandeko baevite makambo wana badivorce nde yango moto tozomeka koteya pour ke emeka kosunga moto na moto ameka kozwa part na ye ok ntango tolobi mwasi azolela mingi kolela ya mwasi kolela ya mwasi eza par rapport ya bitumba aza nango omona mokili oyo oyebike satana aza azali merci satana azali mais problème ya satana mingi eza mpona yo mobali te
eza mpo na nzete te, mpo na soso te, matiti te, mai te. Problème ya satana to ennemi juré ya satana ezala mwasi. Mpo na nini kaka mwasi? Mobali te, Te nyama mobali te, mai mpenza te, te. mpo na nini kaka mwasi? Mobali mpenza te, mobali azokoya ndenge ya victime. Mais ennemi mpenza ya satana ezala mwasi. Pourquoi? C'est parce que nyoka ye asololi na mwasi ayebisi ye voilà mbuma oyo tout nzambe abomeli yo makambo ebele tout ça, nzambe ayebiki mokoboli yango bokokoma lokola ye, bokokoma mayele bona tout ça. Mwasi okoya mona ye mbuma opesa kitoko na kotala malamu na kotala pito kitoko na kolia asepelaki voilà ali yango abombe mpe mobali na ye, mobali na ye pa ye ale. Mais ntango baye kobima bacoupable vis-à-vis ya nzambe, ntango nzambe sikoyo amoniki apuni, tala yoka ntango nzambe azopuni ntanga Bible na Genèse chapitre 3 ozokela ba 15 ans komona ntango nzambe abandi kopuni, nzambe azoloba na nyoka boye, alobi yo nyoka lokolo osali boye yeba yango banda lelo yo kotambola na libumu na yo mpe bilei na yo ekokoma poussière. Donc lobi teke bilei na donc azalaki na biloko bon biloko yango ekoma poussière. Donc oyo ekokoma comme nourriture na ye ekozala poussière, ekozala poussière. Alors na nyonso wana ntango nyoka atalaka ke soki lelo ye azotambola na libumu na ye mpe poussière aliaka yango ya nyonso, azotala ke akomi na niveau wana likolo ya nani ya mwasi. Ozomona esika problème eza likolo ya mwasi. Mpe nzambe azoloba boye na Bible so ozokonde kotanga sikoyo nzambe azoyebisa mpe mwasi alobi mwasi yoka yo ndenge oza boye obotaka na pasi mpe yeba yango ke na tie kozanga koyokana entre yo mwasi na mobali. Yoka bien, atie kozanga boyokani entre mwasi na nani na mobali. Elingi koloba pardon entre mwasi plutôt na nyoka atie bango na kozanga koyokana ni koloba bakomi benemi jire bakotikalaka koyokana te. Do satana yebi que ennemi na ye bomata bokita ezaka mwasi. Do baloba que bakoyokanaka te. Nzambe na yesu onke ne bozana na botika koyokana te. Ayebisi siko mwasi yo mwasi yoka yo nde okoniata nyoka na motu okoekrase ye. Mais yo nyoka okoswa mwasi na se ya nini ya talon. Tala oyebi mutu azane na pota na mutu na loboko na nini tout ça eko déformer kotambola ya mutu te, mais mutu azana na pota na lokolo azoyebi so na démarche na ye eko changer. Et surtout que ezana na se ya lokolo mais koki ko pénaliser mutu na kotambola yango moni base belé lelo baza pénaliser na vie, base belé lelo bakomi ba handicap na vie, base belé lelo bakomi na ba défaut na vie à cause ya nyoka. Bible zoloba que nyoka wana yende mutu aza satana ya kalakala. C'est ça ce que la Bible dit. Donc lingi koloba tant na Bible bazoloba na nyoka bazoloba na satana. Donc ennemi ya satana pardon ya mwasi, ennemi ya mwasi ezaka satana, et ennemi ya satana ezaka mwasi. Donc bakoyokanaka te. Ndi yango moni mwasi azoleka na babitumba kosana biso mwasi azoleka na bakomba. Satana bundisaka mwasi na tongo na midi na poko na butu. Nazo biso eza na basi abimaka tongo azokene kolukisa. Soko teli ba énergie azomimisa. Oteli ba force azodisposer. Ameno za na idée te. Mais résultat azozwa. Ezo kukana te na ba force azobimisa.
c'est de nikolo ba force be énergie zo bimisa munene no lokola nzoko mais résultat zo zo ya nzinzi résultat zo zo ya fourmi par rapport il y a énergie par rapport il y a effort oh ya zo bimisa et tout ça pourquoi c'est parce que moi si à sa combattu diable a-t-il la moi si tenté a-t-il la moi si tenté yango moni na so biso ke lelo sokola nele moi sa zolela tala makambo basi bakutana nango ko supporter te ngana solo na bandeko muso basi azo biso alobi papa ngana zotanga na zotanga mo na zotanga mbongo nano ya pasi mais moi mbali moko to lingana na ye tellement na lingaki pe mingi et voilà na zo me rappeler ko soutenir na étude tout moi mbali oyo asilisi étude azo musala te azui mais ngape côté na ngabo mbali pe ye bien pe na député alobi bana na na yebisenga bi jamais na zana mutu déjà onga na zo zela zo ba position a obala ngai député abonde nga na ndenge nyoso na boyi na ose na ninga wana mobali wana ya kobala nga sibituma na yoka ke okanga lupango to ake kobala mwasi mususu azui mwasi wana tena ndako député wana luka yebo isa bala mwasi mususu deja vidange komi ya pasi mais vidange e prometaki tala bitumba ya mwasi boni ya basi nde toza boye lelo tala ne croyez pas que basi mususu mona ba mususu lelo aza na bana 3 aza na bana 4 aza na bana 5 mais ba mususu abote na bana na mibali 3 na mibali 4 ne croyez pas que ezali pena posa na bango ezaka ba bitumba ezaka donc diable azoinga otikila bango tante ba vivre à l'aise donc c'est-à-dire ezaka misusu donc diable pena azotindela ye mibali mombo juste ye abotisi akena ye abotisi akena ye donc ezala posa na ye te mais moi ça zomiloba bo cette fois-ci na mekana na oyo oyo abotisi nga atiki maintenant mekana na oyo peut-être ozwa charge ya bana oyo akosunga pe nanga mais mekana oyo pe ndenge mo so décevoir yo na décevoir finalement comme na bana 5 6 tata malonga asate tala basi nazo biso mais non basi bazo nyokwama basi bazo bunda pardon bazo bundisa mama kasi bazo bundisa mama nazo sota na bapoto wana eza na basi belé mibali batiro sunda ba ona bana heureusement que bana poto mais sous peut bien kana poto mazo souffrir pour poto ça la blague te ba fatigue ko ça na te makambo belé zomona mais batikeli na ba charge bana bani tout ça l'état peut permettre obi que sozo ko rater ba roboto lo bana donc tout ça moi ça zota ke ba boto le bana akomo forcer na nous sommes tata mon bossa ke nana ye ba so que à changer le pays to pa ke on a moi c'est nous sommes vivre moi si azoni kwa malelo na zo biso moi si alelo azolela moi si alelo ane sengote moi si alelo azane sengote moi si alelo a moni lo ko sala te azana bana zo senga bana alfo batanga mobali azana musala te a moni azana choite ati ata mesa na bala bisa ata mesa sika mo boya banda koteka effectivement ta bandi koteka ezo me osunge na bana classe bani tout ça mo sutuka bo pan ba yeba buki emesa ngo ba panzi ye na biloko ngo nyonso ekei moi c'est aleli donc la joie somo kila lelo zota la passe moi c'était moi c'est lelo azolela moi c'est lelo azolela zomona donc nyonso pona ni c'est parce que moi si aza combattre on a ko senga pa ina basi nyonso que vina yo zabitumba via moi c'est zabitumba posaka un ennemi géré na yo moko ezaka satana ennemi géré na yo ezaka satana donc ça dit faut tellement la prière pour longa non ce côté limite au longa te na zo biso ezana basi lelo ano mokili ezotikela bango tante ba vivre yana basi belé baza heureuse te na vie bazolela bazonyokwama zomona pourquoi c'est parce que diable obi yokelo na ina bisa soko landi lelo landeli pe no ya omona que soko tana ba veuve omona que ba veuve a mibali ba muke ya basi bazebele tout ça tu sais pourquoi c'est parce que diable de bitumo azana ngona mwasi anu otika mwasi na kimiate atali ke na vie mwasi zo mega pour promettre atali ke boko mwasi oyo alela ausani abomi mobali na ye mibali ebele bakufi
mibali ebele lelo bakote na sa mabele non ezalaki mposa na bango te ke bakufa lelo me bitumba mwasi aza nango vis-à-vis ya satana bamoni ke malamu mobali nakufa mpo mwasi batikaka kolela ozomona basi ebele lelo bakutani na badivorce ezala mposa na ye te mobali aboyi ye ozomona nyonso wana eza le diable aye akoti mpa mobali voilà mibali ebele ozomona lelo akomi na vie ya kozwaka basi par-ci par là oyebi mpona nini ezalaka mpo mwasi oyo alela mwasi aza na bitumba yango ndeko nyonso mwasi ozolanda ngai landaka biso chaque mardi so oza na Facebook landaka biso ata na Facebook bakilite na biso eza en direct ya makambo ya basi tozoteya makambo ya basi ya bafemme capable mwasi faut ozala capable ah non mwasi faut ozala capable capable de défendre famille, capable de défendre une nation, capable de défendre une société. Donc voilà, c'est parce que moi c'est ça capable de nabitumboza ngo oyo satana telemela yo na tango nyonso okokate. Ndango moni na bonde la rapona basi ozana problème benganga na osambela pona yo numéro na ngeza 089 68 11 856. Pour moi, si est capable et aussi à se comporter comment? Pour moi, si est capable, je sais que moi si il y aura le besoin de la prière. Et le comme il balait, moi si le kolo yebi que vit na yeza bitumba. Eli koloba keba oyebite tani ne dia ba ko ya ko visiter yo. Oyebite bana ne dia ba ko utiliser pour baby sa vie na yo yebite. Donc c'est-à-dire il faut zamayele ko pesa lito ino pas n'importe qui te ezana misusu ba pesa mato ina bango et pa ba ninga mususu basi benzo ba muninga na mwasi diable muta utiliser ki aya a désorienter ye a kotisa ye na banzela to ba makamonga mabe vina ye baby. Donc voilà, il le faut permettre ngana loba il le faut ozala mutama bondeli 2 oza mayele 3 ozala prudent. Et d'ailleurs Bible lobi mwasi ya mayele ye mutatonga ndako na ye mais oyo azoba ye mutabuka ngo boyo kanti loko nini tindaki Eve aliambuma elo netina Eve aliambuma kozanga kotosa te eza kozanga kotosa te ah olobela ngo mabe pena yeko loba lelo boteila ngo mabe boteila ngo mabe la gisa bana nzambe obazo yebite eza nango kozanga kotosa te tanga Bible be sika nzamba zo solola na Adam Eva zalate Mosa zalate alors tangu sikoyo mobali oye pardon tangu beaucoup te na mwasi et senga ko dialoguer très bien na mwasi no talise na badanzo lobana yo senga ko lobana ye ko talise tala donc loko ezanga ke zaki nini ezanga ka loko ezanga na foyo ne zaki dialogue mobali wana zaki muto ba dialogue te yango petit le to mona ba famille ça te asi yango te donc c'est dit mobali wana zaki muto ba dialogue te zaki mafu par exemple mutu moko azwaka tente kovanda na mwasi na to tala ko tambola pambam ko ke ko tala ba makaku ko tala ba lion ko tala ba mai ko tala ba ndeke yo ko tambola nzo ne koto yo munguni ya mwasi si aye osomona ngo donc il kolo ni manque dialogue na ko tambola yo ke ko tala ba makaku basi hein uzuke tala ba cheval basi bani tout ça moi si ozana ndako ozotika wa ye moko ezaki en réalité ezaki faute ya mwasi ba tout pourquoi Bible biboye mwasi ya mayele atongaka nini ndako na ye oyo azoba ye mutabuka yango et le même Bible zo bana biso boy likolo ya foi to bakisa connaissance oyo kasiko nyoka tango ye pa ya mwasi ayebise nini abino non nzamba kosaki bino nzamba yebike mukolo bokoli yango bokokoma mayele lokola ye misu na bino osani ko fongwama siko lokola mwasi alaki na besoin que asala foyer moko ya bato mayele alaki na besoin abakisa connaissance pour Bible likolo ya foto bakisa nini connaissance
Pe mwasi ya mayele atongaka ndako na ye. Mwasi azali na besoin mayele. Lokola yoki ke mbumu epesaka mayele alobi me nonga na kotika ngote. Il faut nalia ngo pona koma na mayele, po to bota bana mayele, po foyer na biso koma foyer ya bato ya mayele. Ozomona. Yango moni abombaki yango pete. Ti azali mwasi mabe te mokili kona na mwasi pamba. Te to teila ngo mabe tika. To teila ngo mabe. Hein? Ah non 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 non. Pessinga na mawa. To teila ngo mabe. Ezali pour faute à mwasi te. Pourquoi? Po ni to kona na ka mwasi. Ye mobali tango ye. Yo kutu muto solo na nzambe ngana zalate. Metango ye oyo kutu ngana lembo mango. Metango na opeso. Fosani. Ka fo boya. Mais il n'est pas sûr à ça. Allez. Donc, ce qui n'est pas ça, on a posé na. Alingaka découvrir. De l'ukoloba, bazaki na bango na besoin ya nini? Ya mayele. Moi c'est le quoi yoka yike pesa ka mayele. Ozomone lo ezaki nzoka dia basala ki bari sina dia basala ka ris. Ozomona. Dia ba yeba ke moi so za na besoin mayele. Yango sala ki ris mobile ka moi ba mayele bani tout ça. Donc un peu c'est ça. Moi c'est otika okondana moi c'est abato. Po na nite mbala boyaki. Ah non fala boya. Ozomona. Fala boya. Mais il n'y a pas besoin de ça. Allez. Mais yoga c'est qu'on a un kimango. Azoïb c'est pas un ensemble maintenant on s'amène tout le monde wapi patati patata. Autre biso to bomba me poani autre ça mutaka nani tout ça yoga c'est quoi. Mais vous savez pourquoi ni yoga réponse mais. Kasi moi sur tsaki pene na ngamuto atenga na erreur. Akomi ko kona nzambe. Oh là. Moi sur tsaki pene na ngamuto atenga na erreur. Moi ça joue qu'on va laisser na makasi. Non non. Té. Donc, nous avons que moi, si en réalité, il faut que moi, si capable. Alors, chaque mardi, nous avons un rassemblement de femmes capables. Dans l'église, dans la société de vainqueurs, ils sont dans le quartier 13, dans Njili. Dans Tchangu, ceux qui sont dans Sainte-Thérèse, ils ont une moto. On a dit que nous avons 13, nous avons na église cité de vainqueur ezarare mubimba ba okita yo wana so okiti na quartier 1 to zwili bis na quartier 1 zwa ya route Sekomaf olobika ba kita yo na avenue Kanza wana so okiti na ba avenue Kanza wana pa otuninga numéro 60 eza wapi ba omemoti na église donc numéro 60 eza na église pour tout ça na Kanza numéro 60 église cité de vainqueur. Topé au Benginga na salle prière na 0 89 68 11 856. Donc moi si en tout cas na zaona nza matini ngai en tout cas na zalawana na bonne la pona yo pe kotel sa mokili combien posant la valeur na liko yebiso ba koki jamais ko classer yo après ligorodo. Jamais d'ailleurs je peux s'en kanda et nazo bezo peut s'en kanda batia yo après ligorodo. Pourquoi? Mutu azana valeur te yem tazo bota basal na nzambe. Mutu azana valeur te yem tazo bota ba roi. Mutu azana valeur te yem tazo bota ba président de la république. Mutu azana valeur te ba otena sima ligorodo yem tazo bota ba ministre azo bota je sais pas moi ba député ba sénateur azo bota ba bourgmestre azo bota ba toi valeur. Mettez à côté ba OK. Pardon ayo. Moi si en tout cas limbisa na suna siliki benza matini nga pona yo défendre le kam na yo moi si. Pour ngape moi si mutabota ngai. Donc na zoye ba valeur ya moi so le longa na zao nazali. Soki le long mokili zoye ba blanchard. Ba zoyo ka blanchard na monde. Ba zotala blanchard na monde. Hein? Ah mais non, ba to belé, ba na besoin ya blanchard, c'est parce que ba ebi que nzambe moko za na kati na ye, c'est parce que za na maman moko abotaka ngai. Pardon na yo. Donc non. Na zao na pona bino basi. Nzamba pamolo moi sino sozola na ngai. Merci beaucoup. Nzamba pambola bino moi sino sozolanda mais mingi olobeza papa faut ça la prière pour na bandeko no so balanda biso balingaka mingi papa na suka asala biso prière wana tozoka ba guérison et si kanga mangi ya kofunga ko sana bango prière par rapport ya émission ya lelo. Merci beaucoup na zo sambela pona yo non seulement pona basi mais na mobali pe nyoso ala ningai
na zobondela mpona bato nyonso en général. Nzambe tata na biso mokili ya likolo mpe na se na ye epai na yo nkolo toyei kopesa merci yo nde opesaki biso mokolo ya lelo. Seigneur, natiki émission na maboko na yo ndeko nyonso alandi yango kaka ndenge alandi ndenge kaka yoki mongongo ya nga mosali na yo. Seigneur, soki azalaki na maladie ememele guérison au nom de Jésus, soki azalaki na baproblème ememele kimia kolo nazobondela epai na yo nzambe na biso ke osunga ndeko nyonso alandi ngai kolo na mateya oyo. Yesu, sunga mwasi ayeba combien aza combattu, atambola na kobanga yo nzambe, ayeba koki kokangama na nani pe azala prudent na vie. Po Bible lobi soyez prudent comme les serpents et simple comme les colombes. Nyoka koma prudent apatia makambo eleka akoma prudent. Nzambe tata ozopesa biso exemple prudent ya nani nyoka ke tozala prudent. Seigneur, tika osunga mwasi azala prudent na vie atala akoki kokangama na nani akoki koyoka nani. Sunga ye nazotelemela ba o nyonso bazoya na ba conseil mabe pona kobebisa baninga basi ba o nyonso dia bazoko utiliser na telemeli bango notre puissante Jésus Christ. Nzambe tata na lola na yeko bondela pona mama nyonso pona ndeko nyonso azolanda ngai oyo azobela nzambe natandi loboko likolo na ye kaka ndenge azolanda ngoyo kaka ndenge simbi telefone wana to aza liboso ya laptop to pe liboso Nzambe tata na yebite ordinateur nini tout ça kaka nenga zola nanga wana kaka nenga simbi clavier kaka nenga simbi souris wana kaka nenga simbi tablette wana kaka nenga simbi téléphone wana. Nzambe tata guérison et pesa melaye kota na nzoto wana onotu puissant de Jésus de Nazareth pika swa kimia na kombo na Yesu. Hallelujah. Tata na zo sambela. Hallelujah koloba ke mwasi nyonso to mobali nyonso ndeko nyonso ala ndenge azana ba difficulté nzambe tata yaka ko secourir yaka ko pesa kimia kolo na zo bondela pona ba o nyonso balembi ba komi décourager démoraliser. Seigneur, tiko ya ko sunga bango kolo te mona mwasi nyonso oyo azolela mwasi nyonso alingi kumiboma mwasi alobika komi na suka nzambe tata na suka nzasu ndenge nini lobi opebetaki na solana ndeko moko mwasi alobi papa chance soit grâce à mateya na yo nitete mateya na yo papa nakomaki prêtre ya komidiembika nzambe ma mosusu apart ye bato mosusu pe bazana bakala lokola ya boye nzambe yaka kosunga bango nzambe na nzela ya mateya oyo bayebake bitumba vina bango ezaka via bitumba mais Bible avec Dieu nous ferons des exploits. Nzambe tata tika ete mwasi nyonso akotelema na ba prière mwasi nyonso akotambola na kobanga yo mwasi nyonso akoyeba yo Yesu Kristo na kati na bomoi na ye. Alléluia kolo tika yondo sécuriser yo protéger yo épargner ye kolo bundela ye pe opambola ye olongisa ye na babitumba nyonso oya koyi kozala nango. Nzambe tata longisa ye ba bana ba problème mabala kolo pesa ye libala mwasi nyonso azolanda nga Seigneur ana problème libala Seigneur zo bundisama na kamba ba fiançailles Seigneur Jésus zo leka na ba déception kolonzambe na lobi. Alléluia likambo yezo suka kaka ninga la ninga kaka ninga yoki mungongo ya mosali na yo Seigneur. Alléluia na sengi ke mo pepe wana esila na vina ye déception sila kolotinele mbala vina ye na kombo na Yesu. Nzambe na lingi ndeko azona na nga pesa nga témoignage que Seigneur mbulu esila te aozwa mobali Seigneur akobala yo ko sika venir na ye. Alléluia akopesele mbongo na kombo na Yesu tata nazo samela pona basi nyonso nkolo. Alléluia o bazolela likamba divorce nzambe tato mibali bakimi bango kolo kende toucher mibali wana zongisa bango de façon que mabale zonga nzambe mona basi nyonso batikana na ba charge bana o mibali bakei nzambe tata pesa bango makasi. Alléluia baza bango moko te nzambe yaka osunga bango sunga bango nzambe tata nazo sambela nkolo pona basi nyonso aza na mbeto hôpital ayamba lobiko o nom de Jésus atika mbeto hôpital azonga na ndako nzambe mona mwasi nyonso wazokoka lisusu te na vie. Alléluia situation za mobulu koteke zo simba te azo continuer Seigneur kozwaka ba échec nzambe tata asali kambo zo simba te azongisa bozo simba te akoza mbamsu na Europe nzambe ninga si basomba lupango batongi ye jusque là zo tonga te pe azo somba te mais azoka baninga msu bazolo bake na sombi na tongi nzambe ye paza kuna na Europe nzambe ye paza mutu na yebite kozala wapi na Amerika koza na Asie koza na yebite wapi nzambe tata na Afrique na yebite na pays nini yaka ko soutenir ye zala nzambe na etanda loboko no likolo na ye Seigneur na
yoka témoignage ya ndeko oyo abenga nga na numéro oyo na kombo na Yesu Kristo yo nzambe na biso oyo wapi totielaka motema yo nzambe na biso oyo yaka kosekuri yo nzambe na biso yaka kopesa yo nzambe na biso oyo yaka kokausama ya misu yo nzambe na biso opesaka kimia na motema yo nzambe na biso bambaka bapota na mitema nyonso ezoki yaka bamba bapota na kombo na Yesu Kristo amen. Merci beaucoup balobi baoyo batikondima na bango pe bazui lobiko. Merci beaucoup Pasteur Blanchard azawana limora téléphone na epeza wana oyo nyonso amoni loboko ya Nzambe abosana te ko benga papa e kosala malamu mingi eza toujours ko motiver bosala na Nzambe po ayo kaka bas papa nga ko likambubu ya nzalaki nango na zui résultat nango akokoba toujours ko persévérer toujours ko multiplier toujours na mateya na ye azo makasi ya kosala. Merci beaucoup na pesi susu mbote na mon coordonnateur Ekibumba na pesi mbote lisusu na mama GH na bosanité papa Edo Amani na bosanité mon vieux Didier manager na bosanité bandeko nyonso ya cité les vainqueurs ou baza na Angola ou baza par-ci par dans le monde vous contactez chaîne EHP Media papa aleka a l'air nyonso akobosana te kobosana bino bana papa ko banda pe numéro na o aye sima ala na so numéro téléphone. Merci beaucoup nzamba pambola yo ndeko elingi kozwa numéro otie code na biso ya RDC obandi na 89 poso otie code na biso kotia sur 0 te tia sikoyo 89 68 11 856 89 68 11 856 Église Cité de Vainqueurs Pasteur Blanchard Nzamba Pambola bana Cité de Vainqueurs nyonso na linga bino partout esika bozana bamboka nyonso ya bino ngo Nzamba Pambola bino. Merci beaucoup.